Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora partout. La petite de la confiance de fidélité, vous pouvez Sakambonda, école, les magazines d'actualité, puis ça vient vraiment Bassangouya Solo. Souci à vie, ce monde école, Zalaka. Il y a vraiment au cœur de l'actualité, et la République démocratique du Congo. Est-ce réellement, il faut continuer toujours, qu'on faire souffrir Balamboka, tout qu'on Lucas Tiko, qu'on peut faire Balamboka, et c'est le voulait souffrance. Yandenge. Tout ça, mon père, est au plus de 3 décennies. Tu as le Awa, la partie ouest. Mon bon depuis Bimi le lot. Tu as le Mangamo, vous souvenez, de la carte qui s'est Kuluna partout. Langonga oyo autorité décider ya mboka bazo luka ko kimia e ko takata mboka bazo bunda partout sengeli. En tout cas, biso to contribuer aussi ya ko pesa bango esengo na kimia. Si aujourd'hui ma pesio est si kamoko za mokonzi quelque part, je vais créer le comité au-dessus de la loi. Tout le monde a ignorer mibeko ya mboka oyo biso Congo. Quand on dit bon, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'on a interpellé, va décider, n'a biso ba petit peuple soit disant ba bengaka. Tu vas retourner ça libé comme mboka, c'est parce que mboka o libé ko ça ko to sa matin et ko tabusama bon tabac. Tu as un respect, c'est-à-dire réciproque. Quand tu dis que le haut, comme le haut, n'a pouvoir quelque part de commis, du quoi battu surtout. Parce que le micro, ça peut mettre tout dans la carte. Pouvoir dans la yango. Même la bande la yango, tu peux dans le reçu c'est yango. Tant que tu peux ayoter. Yo ben déco. C'est que tu peux pouvoir quelque part, qu'on appelle jalouté. NT, Luka Peyope, on s'est conformé, n'est-ce pas, comme vous avez dit, donc c'est la commune qui colle les gosses. Dossier wana. En tout cas, et qu'on a malade ici là, que la population va se retrouver dans le droit à Bango. Parce que la population va se retrouver la population va illettrée. La population va se retrouver dans le comment on défend le droit à Bango. D'où si réellement que yo zo peut-être que yo doit pouvoir, il faut y a tabago, ça consulter une décolangai, o aibi qui a zakate makambo aza komi kosa. Pe population so ba aibi que, boto ba ni droit ni qualité, botika ko bebisa ba valeur ya ba autorité. Mais moi je crois que la population va zolanda, o ba zolela, ba zo ko toujours bitumba, le ko zo ba droit la bango. Ba aibi que, ba ba tangi mibe ko mboka, ba tangi ba partir tout et segeli, pe ba confirmer que non. Il faut que tu trouves un tina sous capot, tout le monde droit à la biseau. Nami dans le bande au kaka, il qui colle les gosses. Bande au kaka, tu dis accusé. Moi, n'importe bon fois qu'un la met sur beaucoup mettre sa commune en scellé. On a beaucoup plus de bien. Il y a un macambora à boiter. Mais au cas où macambora, tu as habité ce qui peut changer à cas. Tu as comme le pouvoir, tu es en déménagé. Ceux qui ont vraiment innocents, et ça leur a plaisir ma casse. Mais ceux qui ont été coupables, ils vont regretter ma casse. Mais beaucoup plus de gens, c'est les années, bah voix de sortie à crise, eux, ils allaient les années, qu'on coûte à la bande, attends, vous allez innocent, tant que vous allez d'ailleurs, coupable de la problème en haut. Mais étant donné que vous allez autorité, la commune où elle est installée, ceux qui ont béni bande, ont invité Bango, vous vendez la commission, vous retrouvez ensemble, les ma belle zelpe, vous luka, vous avez climat moko apaisé. L'ami encore de nouveau, mon amboka papa Robert, bonne santé. Moi, je suis madame journaliste. Moral les a ouvert la carte. Moral les a ouvert la carte. Tant que tu retrouves le droit à bisoté, moral les ouvert la carte. Na pesi d'abord les téléspectateurs na bisombot. Tout ce que la mingi na émission Oyo. Émission Oyo ezolandama partout. D'ailleurs, c'est une surprise. Je suis entré hier dans un bureau d'un ministre. Na kuti émission Oyo bazolandango. C'est ce qui m'a étonné. Mais bon de l'école bazolanda tie pas ba ministre. C'est grave. Tout vraiment, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Je vous félicite. Je pensais peut-être que ils ont soukaka na ba rayon Oyo. Or que ba konzi bazolanda. Na pesimbote na ba kongomane nyos. Na pesimbote na ba Oyo nyos balingi te ke ba droit na bango ezala bafoué. Ba o ba litaka pona ba droit na bango. Na pesi bango mbote ebele. Et tu peux discuter ensemble pour na likamona biso.
je crois toujours que ça va éclaircissement sur ce qu'il faut pour bayoka le pourquoi toujours kotika likambo yote. Très bien. Merci. Non, moi ici c'est moi mon mboka pichu. On a vraiment décidé avec quand on a dit faut gumba. To bien ngoni. To gumba maboko ya chemise et ba manche. Et donc c'est qu'à dire que salon alinga musala. La grave ezala esprit à musala, esprit à déclaration, esprit à réclamation que il faut que azona ba droit na je crois c'est le cas yango ana. Bonne santé kas. Santé za malamu te to komi na pesi bino nano mbote. To komi lelo bantelantela. To za stabilité. On se pose des questions ndeko na biso azokanisa ni pona biso. Franck Mbo zola meso bourgmestre de la commune de l'Ancélé. Mais azama pona ko biso moralement et spirituellement on échoue même de prier physiquement. Et ça biso passe makasi ndango to lobi to lobelango kaka to lobelango kaka. Ndeko na nga to lobango ke al tambolaki na ndenge na ye akuta yango quelque part donc bazolandela yo partout. Donc kolo comment les télévisions en question mbonde kolo ezo yoka na partout to landaka ngo tout le temps. Alors ndango tozo bela ba konzi ba yoka biso po tozo na badura na biso. Mbonde kometa mbonde ko toka mwana mboka yani ka kaloso merci beaucoup la sina caméra mwana mboka dissolvance réalisation montage mwana mboka écrit dans ma tête pour mbonda et beta masikome avec beta mané auto luka mwana minute. Donc c'est mwana mboka écrit ma tête à attention nwa moi desport moko oyo donc ça biso na motema ya pio yazali bango bazembe na baba champion okakam hôtel social rebongo fondation Jonathan Sango so de contribuer na 7 fois par jour et ko permettre à les boutons de se retrouver la fin des années qui toko. C'est parti grille ma tête. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni et d'abord on a osé le kuta. Na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force. Et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bande kwa basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani mosala kosaleza te Jonathan Sango epa Jonathan Sango mosala ename espem eza na kati ya fondation Jonathan Sango mama yepe azali kosunga bandeko oyo baza baproblème moko spirituel to physique ya bafinance to baproblème ndenge na ndenge tokutana Ibrahim Shams okozwa solution tozwa élément opo tozunga tobeta mbonda so na ndenge ya kanda totopela ndenge ya esengo na baye balingaka mbonda ya ekolo makasi d'actualité mbote bankulu mbote kieno bankulu mbote biaka bankulu lubula baka mafunda mbote na bino bisika panso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan
nazali moko ya bakoutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire bamakambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo, nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango, nde na ye bakopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance, ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo, mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion, nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse, ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango, ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art, ba o basala ka art ko pesa bango succès, ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi. Tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution. Soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso eza wana na barre d'écran, tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. De retour sur ce plateau exceptionnel ya Moda École, magazine d'actualité sur la seconde likambo autre bête sambonda. La likambo etali kinkole, les gosses bandekolo ba komi ba fazer, ba papa responsable, ba maman misu bazaki bana na bango mabota ba bazaki bana 3-4 leo kubikela mwana moko, so bazaki misatu mwana moko bibale ba kufi. Banda ko babuki. Mama musu na zema zoko lela mobala tikela voyage tikela ndako akeko luka bia kozonga awakuta mosi za condition muto yebite na ba image mozo mona na mwana moko ikina zo balancer mozo mona ba image wala ndenge bandeko bakomi to yebite est-ce que bandeko o bakoti ya kati ya emprise ya l'état to pe la concession privée soki l'état apesa bango na balabala na ye pourquoi pas l'état là azali pe moyen ko pesa ba possibilité ko permettre que ba kele bitika malonga. Si vous avez besoin de la concession privée, est-ce que la concession privée là, c'est comme ça ma réclamation et pas beaucoup maître. Pas beaucoup maître, après ça, on pas beaucoup de quoi. Pour que tu aies qui bande de quoi, yaki awa, peut-être moi qui parti sur la ligne de défendre beaucoup maître, moi la moka beaucoup de la maître au Kirabi, à celle où ça là vraiment la norme, à qualité, à promesse, à commune, à cinéma bande de quoi, jamais. Et ça m'a comme le coup de balle le la poil de ce tu as bande de quoi, yaki awa, qu'on boucle ce truc clairement que non. Bokili parce que bango ne la raison de tout balancer la mboka papa Robert. Où sommes-nous maintenant le dossier qui colle les gosses au besoin de continuer pour la balouti pour le baquet binonde basumaka bino na l'état pour que le monde au l'état a comme besoin à ça la message les sikana il faut le monde que sikana mais dindami mais bataki ça ni babina beko babike kutu moi mboka mboka nous besoin de assumer à vrai dire beaucoup de choses ba matériaux durables te beaucoup de choses ba anga mais beaucoup de choses ba matériaux durables ba boucle ko sengi ba kangabino to ce qui va pesikawa est réellement qui botengi ba mikene boza ba raison de ko sa ba réclamation de sikawa là. Merci beaucoup ndeko nanga. Vous avez 10 minutes yo moko pesa ba déclaration ba réclamation. Merci beaucoup na pesibino nyoso merci lissus. Ndeko nanga place wana o tozolobela soko moni batu bazotika likamote c'est que bayebi le pourquoi. Bandeko oyo balekaki awa bazongi singa lisusi mamakasi na koma lokola molakisi. Na biloko oyo ya mike ya pété. L'État est une personne morale. Oyo aza plus intelligente que nyoso. Azo régir ba loi nyonso pona ko encadrer fonctionnement ya mboka. Azo tchape ba garde-fou. C'est ça l'État. Mais aza représenté par des personnes physiques. Oyo bazo ko exécuter oyo mobeko esengi. Et loko babengi en prise eza nini. Il faut toyeba eloko wana pas on parle souvent en prise. Et loko babengi en prise eza domaine public de l'État. Oyo etikalaka kaka pona gestion ya l'État. L'État est sage a confié yango na ministère ya urbanisme. Donc, une emprise ne peut pas être une emprise ya mutu.
ni d'une société, d'un individu, ou il y a quelque part, et Zalaraka y a l'État. Quand on parle emprise, on voit directement l'État. Mais dire qu'en prise, il y a tel, vraiment, eza outrage, eza, comment dirais-je, eza faute grave, liboso ya population. Moi, Namboka Augustin Kama Indi, parce que c'est de là où il y a... Qui est Augustin Kama? Moi, Namboka Augustin Kama Indi, l'ancien bourgmestre de l'Ancile. Parce que Namoni Bandeko, Oyo, bazo kwa mingi kaka responsabilité sur Augustin Kama Indi. Augustin Kama n'avait pas placé les gens Oyo ba sinistré na place wana na volonté na été. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'était une exigence de l'État, de sa hiérarchie et du gouvernement central. Nde senga ki non seulement yemoko les 24 bourgmestres de la ville de Kinshasa. Nde oyo yaye, il avait estimé que si kawana ezalaki d'abord Zamba, na se nde aklasaka batuana pour d'abord bacha sécurité pour ba crime ezalaki na Jivet. Ça n'était même pas Congo Fitir. Na kozongela yo comment bandeko bazo commettre une infraction grave, je ne sais pas comment soka ko réagir comment. Ezalaki Jivet, ça n'était pas Congo Fitir. C'est dans une emprise de l'État. Vous savez que tango basali va faisabilité na commune, bourgmestre Nkama avec le ministère de l'urbanisme, la cellule, parce que cellule ndé komami, basali étude ti baye ko placer batu esikawana. Tango bavandi, Congo Fitir était de l'autre côté. Jivel le côté ya Seboy a classé batu côté ya Jivel tellement que tant a classé bango eye kosuka quelque part avant et comme à côté ya Congo Fitir nde sukaka place ba classaka ba sinistré nakati ya Jivel te mais nakati ya Jivel c'est-à-dire limite na Jivel. Jivel avait sa concession. Quand on parle de privé, mon frère, nde loko na zongela lisusu, une personne ne peut pas avoir une emprise. Personne ce qui est commis à yé est à la privé. C'est ça. C'est que l'État a même mise ici concession. Où l'État négocie avec celui-là pour attirer tout temporairement. Mais l'État qui consale en côté parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Les gouverneurs de la ville n'avaient pas demandé au bourgmestre d'aller chercher des places dans des concessions privées. Non. C'est dans des emprises de l'État. Et le gouvernement aussi avait acheté des parcelles. Je dis bien acheté des parcelles. Nangambo ya Prince, Namaran. Les sinistrés aussi sont là. Nabisika ba monaki ke bakoki ko somba te na domaine ya l'État. Bato ba sakuna bazali sile lo bisika bango. Bakaka kawana na bisika na bango. OK, merci. Ba o baza na domaine public où l'État zo ko appartenir à placer bango wana. C'est grave de venir brandir un document qu'un Kama n'avait pas signé, pour falsifier yango, pour commettre une infraction très grave. Où le procureur peut se saisir de cette affaire pour aller la Kama. Comment tu dois écrire qu'en prise de commis à Congo Fitir et commis privatisé. Pendant que Congo Fitir, c'est une société, ce qui a son concession à clôturaka et puis il prend des mesures, sur dimension et a son certificat d'enregistrement. Comment il peut appartenir à une emprise de l'État? Et ces gens se contredisent eux-mêmes. Ils disent tantôt emprise de Congo Fitir, tantôt emprise de l'État. Ils ne savent même pas se positionner. Alors, ce qui est à la Kibongo, c'est que Kimbuta et le bourgmestre ancien, Kama, bayaki ko solana Congo Fitir. Alors, ceux qui passent au Congo Fitir, il fallait pas. Non, donc on va pas parler Congo Fitir. Moi, je vous explique que c'était Jivel. Mais par après, comme en prise des ala qui élargie, na expliqué qui bino que tant on va pesi ba sinistré parti etikalaka. Et après parti wana, vous mettre à solliciter un navire urbanistique. Après avoir obtenu la navire urbanistique en 2015, ailleurs côté que la bateau officiellement, côté comme Matati na Congo Fitir. Très bien. Vous comprenez? Donc ça va, c'était Jivel. Il n'avait rien à voir na Congo Fitir na Tawana. Après, nde ailleurs côté que la bateau. Après l'obtention, il y a na kotanga yango ndenge ezoluba awa. Alors, lelo ebaye ko komake ekomi ya Congo Fitir. Na lingi siko, je crois vous comprendre des différences ya isika wana. En prise, ezalaka ya l'État, ezalaka ya mutu te. So que ekomi ya mutu, c'est que ekomi privé.
Vous comprenez? C'est une précision autozopé ça n'a batu baye makamwana. Alors tant que bazo c'est l'ankama quelqu'un a commis dans une emprise de Congo Futur. Bazo ye bate que baza ko s'exposer devant des infractions graves. Est-ce que vous avez la lettre mo contraire na au beaucoup de temps avec kama signé que ça en prise privée. Lettre mo contraire na. Lettre où les a contraire. C'est même lettre moi mboka mboka à brandisa kango. Oyo nde batu baza nango. D'ailleurs il faut na memela yo ya batu mususu ebele parce que tozana to même d'abord ba échantillon. Donc la lettre parce que moi mboka mboka nzomela la lettre mboka baki kama okitaka masiabi atebino la kati ya emprise ya emprise ya degré baki aba la prise ya Congo. Mais c'est ce que j'ai dit. Lettre moi ça kaka moko to dali ya pays lettre différent. Lettre oyo kama moi j'ai fait bien une lecture. Kama c'était beaucoup bien sur les faits. Ça va fait. Ndeko nangai. Au moins lettre kama signaki nde ba lettre ezo justifier ya emprise de l'état. Très bien. Ngamo ko soyo na kotanga ou bien mutu musundi akotanga. C'est la tanga. Voilà. Tanga. J'ai sous-signé M. Augustin Kamaindi, bourgmestre de la commune de Lancélé, atteste par la présente avoir attribué pour raisons sociales et humanitaires à M. Madame Elbazobazé, M. Mwimba Lumbanisha Robert, président au numéro 19 de l'avenue Elela, quartier Baoumoudé, dans la commune de Lancélé, un lopin de terre dans la prise de l'État. Il dit dans l'emprise de l'État, des dimensions. Non, arrêtez-vous seulement là. Dans l'emprise. Le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Lancélé Maluku est invité à établir les titres y afférents aux bénéficiaires du porteur de la présente attestation. Mais c'est là où il est beaucoup plus dedans. Elle opère des terres dans la prise de l'État. Donc un peu différemment. Non, c'est à moi de rabattre ça. Quelques secondes là. C'est seulement 2 secondes quand il y a moi parti où il va tranquille lettre on a bango va tranquille avec non. C'est la carte il y a concession il y a Congo Futur. C'est pas la régie. Qui est beaucoup plus sur terrain. Ce qui est maman balobi ba yaki ba mona ngate. Je ne crois pas et je ne pense pas. Parce que Moutounio soit les na bureau nanga. Je le reçois tout le monde. Sauf personne. Ozomona. Parce que même mon numéro, je donne à tout le monde mon numéro de téléphone. Pour nanine. Pour permettre que lorsque il y a une toyebi que tu as un service na biso mususu ba ko ça rappelle biso. Raison pour laquelle je donne même mon numéro pour que Moutounio soit en possession ça nine abenganga. Par exemple, le local, attestation d'attribution. Ouais. Ça va? C'est comme. Je sous-signé Augustin Kama Indi, bourgmestre de la commune de Lancélé, atteste par le présent, en fait par la présente, avoir attribué pour raisons sociales et humanitaires à Monsieur Djongo Omokoko Daniel, résident sur l'avenue Ndelo. Ndelo, c'est quelle avenue? Ah, c'est pas ici. Ndelo. 15, tout ça file, dans la commune de Massina. Bon, vous êtes sinistré, mais vous habitez Massina. Un lopin de terre dans l'emprise Congo Futur, pas sur la voie publique, pas sur l'avenue. Dans l'emprise Congo Futur, d'une dimension de 15 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Dans l'emprise Congo Futur. Ok, situé sur l'avenue Tongele, c'est ça l'avenue. Tongele, mais pas sur l'avenue, mais dans l'emprise Congo Futur. Très bien. Le problème commence là. Numéro, il n'y a pas de numéro. Quartier Psychotras, localise Ntsele. Les conservateurs des titres immobiliers de la circonscription foncière de Ntsele Maluku est invité à établir les titres y afférents au bénéfice du porteur. Donc, l'espace qu'on vous a donné, c'est dans l'emprise Congo Futur et nous sur l'avenue. C'est bien écrit. Merci. Attendez, on peut continuer. Attendez, messieurs. Je voulais dire ceci. Regarde. C'est ça que je dis. Au moins, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, problème est à Bangoté. Ce n'est pas le petit peuple ici. Le problème, c'est nous les autorités. Quand une autorité a sali attestation d'attribution. Et il a bel et bien précisé, c'est sur l'emprise. Ok? Je me réserve là.
Si c'est sur l'emprise publique de l'État, comment encore le même autorité, il va instruire au conservateur qui va établir un certificat de enfant. Exactement. 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 La loi dit quoi? Dans ces conditions ici, hein? Ils ont ce qu'on appelle droit de jouissance. Ça va? Mais ils n'ont pas les droits de propriété. Parce que il s'agit bel et bien les domaines publics de l'État. Ok? Alors maintenant l'autorité que nous... Non, droit de justice, ça signifie Okoki Kofanda parce que... Non, non, non. Bazana doit Kofanda parce que Bazaba Congolais. Exactement. Bazaba Congolais. Bazaba Congolais. Bazaba Congolais. Merci beaucoup, monsieur Koyoka. Nengani, Yamola Mboka Mboka, vous avez mis sur brandir Moukana avec Yabango Zalike, dans l'emprise, il y a Congo futur, mais à tout le monde qui est dans la prise de l'État. Alors, tout ça va dire que Nani Azoko sa Nani. Mboa Zolanda, Mboloko, Moutazolanda Mboa. Nani Azolanda Nani. Nani Azoko sa Nani. Continuez. Voilà. La monique, place wana, les procureurs peuvent se saisir. Sur la justice, hein? Oui. Sur la justice. Mais elle a la canabilo au monsieur sous tes gars mutake kofunda. Parce que Babiloko, ce sont des bavures graves. Oh, le procureur peut se saisir des dossiers à Kobenga, mais c'est Augustin Kama, l'Achembourgmestre. Comment tu dois signer un document? Il y a ma version mi-balée. De l'autre côté, vous dites dans une emprise de l'État. De l'autre, vous dites dans une emprise de Congo Futur. C'est comme ouais. Il a raison. C'est que il s'agit de faux. Et puis, Augustin Kama s'est expliqué na eloko. Pourquoi? Quand on parle emprise, on parle il y a gestion, il y a l'État na 4. Et dans une emprise, Mikanda ni va pas ça emprise. J'ai ici avec moi un document où moi-même qui vous parle, nazwaki une portion ya terre na port pêcheur. Oyo ba document précaire dans une emprise de l'État. Oh, totiki nanu page au tokozongelango. Que dit les documents? J'ai tout okoki kotanga lisusu po ekoya kosala ke ngai nde na autorisation d'occupation d'un espace public de l'État à titre précaire. Numéro urbanisme, tout ça. Nous signé beaucoup de la commune de Lancélé à Kinshasa attestant par la présence de messieurs papa résidence avenue papa quartier Baumbu 1 dans la commune de Lancélé à Kinshasa est autorisé à occuper un local de terre situé au marché Pont Pêcheur de Kikole dans la commune de Lancélé, mesurant largeur envie de planter un kiosque pour usage commercial. Voilà, allez-y. Par contre, les bénéficiaires ne doivent utiliser pour la construction que des matériaux à durée précaire, le cas hangar et autres, et facilement démontables, tel que prévu par l'article 193 de la loi en la matière durant une année renouvelable. En foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir et faire valoir ce qui est des droits conformément aux usages des équipements collectifs. Ça depuis 2017. Signé par Mwana Mboka pour la cellule Augustin Kama. Augustin Kama et puis pour la cellule, cellule urbanisme, Laurent Louboissa. Voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Là, donc, vous avez autorisé la recette à bureau Sengeli. Donc, et là, vous avez bandeko nanga bazo lobele bele awa et des occupations papé sibino vanda en attendant. Il parle des en attendant. On ne parle pas des en attendant. Vous comprenez? On se précise sur ce qui est écrit. Moi, n'amboka lobby awa nini. Ce qui va payer une portion de terre dans une emprise de l'État pour implanter une activité. Et puis, au Kovanda wana, au Koki Kotonga en matériaux durables, T. Et au Kosalela, élément ya facilement démontable. Exactement. Et puis, les documents, au Bazope Sayo, a une durée d'une année renouvelable. Renouvelable. C'est-à-dire que les écritures, même quand tu vas seul, ils ont dit que après si yangote,
c'est uniquement où implanter activité, l'État aura toujours besoin à mabele nae du jour au lendemain. Et puis tant à kozwa yango, okokipe ko imate. Je vous donne cet exemple pour vous dire que biso tozalaki na port pêcheur, le président Tshisekedi akenda po aya kozongisa port wana ipa ba pêcheur. Akenda yemoko akuti biso na kati ya port, avertir biso nanu ke non port oyo il faut tozongisela ba pêcheur port na bango po eza ya l'État eza ya ministère de l'agriculture na temps wana c'était agriculture et élevage et pêche et élevage. Alors il faut tozongisa yango comme ça vous devez vous préparer pour que tango bakoya ko récupérer yango boyima imate. C'est le président de la République lui-même avec Augustin Kamana délégation. C'était en 2021. Regarde Pobaya kozwa port oyo en 2020 pardon. Pobaya kozwa port oyo baye kozwe lango na 2023. Atikina nous bateau encore 4 ans. Ozolanda. Faut se préparer parce que c'est une population peut balobi mais tout le monde était conscient que ici que il y a l'État. Vous comprenez? Il n'avait pas à discuter là-bas parce que le document lui-même parle. Au se contredire comment? Dans ce genre de documents, tu peux venir dire non, Baboukinga, nga Babouka. Là, je vais faire allusion à la différence. Il y a entre les deux documents. Très bien. Maintenant, tu te sur le document. Voilà. Je crois que vous comprenez. Parce que awa, il faut même l'urbanisme à viser yango. Parce que l'urbanisme est à gérer comme entreprise. À titre précaire. À titre précaire. Très bien. Bon, maintenant, nous rentrons ici. Domaine au bateau, bakomi awa. Parce que bakomi na ndenge en kamate. Qu'on laisse de diaboliser Kama. Bakomi na ndenge ya Kamate, mais bakomi na pression ya gouvernement central et puis l'hôtel de ville. Nde atengaki bango. Kama n'avait pas une décision sur bateau. Vous comprenez? Alors, c'était le gouverneur s'était levé André Kimbuta. Et maintenant, André Kimbuta yango tango batu bavandi il fallait que c'était à la commune de Kinshasa. Exactement. Voilà. André Kimbuta yango avec na conseil na ya ministre ya provincial aye ko senga appel juste que batu na biso ba ndeko na biso bavanda na kima na mboka na bango. Bakoki kozala ko waya te bakenda ka bazonga ka tout ça. Comment les aider ya que ba s'implanter libela et pas na biso bazala ka idée ya kobima na étranger te. Nde aye ko sala lisusi ya que bino ba bourgmestre bosunga batu wana va obtenir des documents légaux. C'est alors que les bourgmestres vient encore Augustin Kama vient encore solliciter nandenge batu mususu babanda ko senga espace etikala ke zo matati Congo Fiti aye ko solliciter un navire urbanistique. Pourquoi il avait sollicité cet navire urbanistique? Parce que en prise est géré par le ministère de l'urbanisme. Et c'est le ministère de l'urbanisme qui désaffecte pour la kolongolango de public en privé. Il faut le ministère de l'urbanisme a désaffecté yango. Permettre les populations. Voilà. Et maintenant la désaffectation est à la canaba volé nango. Et talaka ni compétence ya nani na niveau outil ministre jusqu'à l'Assemblée nationale. Je vous avais expliqué autrefois qu'ils ont la 4 volets. Bourgmestre a sollicité avis urbanistique auprès de la division. Parce qu'il faut la division. Ce n'est pas les cellules où ils ont la commune. Donc, où ils gèrent toutes les 5 communes. Je ne sais pas si vous pouvez lire lentement. Je dis bien lentement pour que ni ne lobby avis urbanistique et bandeko na ngai nayebi ke bozokokola tosabi makambo ezali ya baconflit ezorégner surtout beaucoup plus ça entre bourgmestre commune ya Célébo ya mboka mbo Fax de la Meso na bandeko population bazali kovivre plus de 50 ménages actuellement baza sur bandako te babuki bandako na bango ke bourgmestre nde alingi bandeko balongola esika wana mpona bandeko ezali ke non bourgmestre nde mutu abomi bango azosacrifie bango mpona intérêt ya baétranger ya bapaya mais mpona bourgmestre mbo Fax de la Meso yabi ke non azokolinga bandeko balongola puisque l'état alingi asambisa des années esika oyo l'état apesa bango libela te ezalaka à titre précaire mais bandeko baboyi bazoprésente badocument oyo ke ezalaka signé ke bisika eza koappartenir na bango vraiment légalement avec des documents ya feront yango totanga sikoyo mikala malembe badocument tolingi badocument nde ekata likambo
Alors, ça, pourquoi? Tu dis que tu justice. Parce que de l'autre partie, on va déterminer, il faut solution et mon la c'est que en tout cas, on sait trop que même mon Kozamboka pour Mokozamboka a trouvé solution. Oh, ben parce que va remplacer Mokozamboka c'est ma bourgmestre. C'est ma bourgmestre c'est ma commis psycholo. Couteau tiré. Ah, avec comme Kalikamos, comme Kozali comme Kalikam. Bon, le Mukano d'abord, avis urbanistique. En vertu de l'article 20 du décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme et l'article 204 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété à ce jour. Après enquête et études faites et conformément au plan particulier d'aménagement de la commune de Lancélé et sous réserve des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 relatif à la réglementation sur les servitudes de la République démocratique du Congo. Il s'est dégagé un espace de 11 mètres sur 30 mètres. Il s'est dégagé un espace de 11 mètres sur 30 mètres pour sa 30 mètres carrés localisé dans les quartiers Psychotra locali le long de l'avenue Tondela susceptible d'abriter sans préjudice à la modernisation et équipement en vue de viabiliser les quartiers urbano-ruraux de la ville-province de Kinshasa. Vraiment. Après enquête et études faites et conformément au plan particulier d'aménagement de la commune de la Célé et sous réserve des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 relatif à la réglementation sur les servitudes en République démocratique du Congo, il s'est dégagé. Voilà. La division urbaine de l'urbanisme Tchangou émet un avis favorable. Voilà. Sur l'espace de terre localisé à M. Augustin Kama Indi. Donc c'est que M. Augustin demande voilà pour pas péter ma confirmation là. Voilà. Résidence sur l'avenue à cet avis vous est donné et cet avis vous est donné dans le strict respect des normes urbanistiques qui a fait acquisition le 9 novembre 2015. Ah. Tant qu'on a beaucoup plus sur les faits et non sur les sentiments. La valise ni pour ni contre. Les bourgmestres de la commune, les enseignements en Bokambo, Fatou de la Messo, là il dit très bien. Tant que vous avez différent. Mais vous avez tout. Vous avez dit que vous avez dit c'est un monsieur honnête. Alors, Makabu Oyo, Balewazoloba, n'a pas fait le moto pour la Mikanda, ils ont fait Bandeko, l'État de Moutou Akoyeba. Mais Mikanda, ils ont convaincre, dis-moi, ils ont convaincre Bissot. Kotala, plus de 50 ménages le Oyo. Attends que Mikanda va dire le Kouta. Prenez l'exemple. Mikanda va le Kouta. Parce que ni droit ni qualité. Mais l'État a dit jamais qu'on s'arrête, donc il y a peuple là, Moko. L'État aujourd'hui maintenant n'a pas si alors que on passe la commune de Kinshasa avec on Bisikawala. L'État on a gagné beaucoup ça alors on Bisikala, l'État la koluka ba solution appropriée pour décroiser les Congolais, pas que couper la kimia. Mais la limite que l'État ko ya, allez, on va dire buka, ko ben la bango, ko le savoir libanga. Non, l'État ce qui est l'État ce qui est capable de décroiser kimia Bisikala bango ko la partie est, ko peut savoir ba tante bilamba. Bon on va dire pour peut-être que l'État aussi bango besoin de c'est que en oui sur roche, y en a. Plutôt yeba. Ni n'est pas déplacé à l'Ibanga wana. Tout ça a besoin.
Nandaki bande bayaki pe awa, mais le auto kede na ba fait noir sur blanc. La préférée moi ça ba document et non est la que atangi habilité français. Ça dit même qu'elle est le kuta. La yebike justice aux attend yako la de la moment la mbuka. Donc aussi la vanna dans un député. Donc faut pas passer ce mukia. Voilà. Voilà. Ndeko tani mukanda. Tout le monde commence à faire la démarche. À tel point que ba mikana est mis officiellement l'état après la enquête. Moi j'ai pris le temps ya kusululana mais c'est Augustin Kama la chambre bourgmestre de la commune de la Célé. Aussi longtemps pour nakoyeba quand est-ce qu'il avait introduit même la demande ya Mukanda Ore. Il me dit que ça a pris une année. Donc il fallait laisser la division faire ses études. Donc malgré déjà baptisé bakoma kiwana bavandi mais ils avaient toujours le prétexte ya que bavandi kaka attribué bango mais il fallait qu'aider bango bisika ekoma ya bango libela. C'est ça que même. Parce que c'est l'État qu'on peut c'est ma belle à l'État, mais il faut qu'on les canaba forme. Exactement. On n'a pas voulu être surpris na babilo ko mwana mboka mbo akomi ko sala ya kafouillage oyo. Vous comprenez? C'est comme ça que l'administration précédente bazalaki correct et honnête. Basali misala oyo a bonne foi pour na koyede bandeko na bango batika kutungisa mabaki ndaka na mboka ya bapaya te nde omoni la division urbaine aye ko mettre un avis l'avis dit après enquête approfondie. C'est vous qui avez lu. Exactement. Après enquête approfondie. Je ne sais pas si ces enquêteurs étaient des imbéciles na ebité soki babande kolangwa masanga ndenge mwana mboka abande mbo akomi koloba lelo na ebité mais en matière ya l'état parce que basali yango conformément na mibeko ya mboka omoni ba article ba PC na lingira kiloma ke moko toza ba image ngana zango zali ba image o yemoko bourgmestre nada clair na ni pour ni contre nada ba image vidéo o mwana mboka mboka kizola meso bourgmestre atinela nga yemoko après kolanda ebe mission to tangina bino liboso. Tant que c'est constat que tu as dit que combien de en tout cas, c'est important de engager bras de fer contre un. Je suis un journaliste, je reste un journaliste. La ligne est dans professionnalisme à Moussala. C'est important de engager bras de fer avec un certain LDOA. Alors, un journaliste, ça a intérêt, il y a Moka Congo. Et puis, il y a même magistrat, tu peux avocat à Moutou. Donc, nous avons le noir c'est blanc et permettre la justice à un peu de temps on a des Kenya. Ceux qui ont raison, on a raison d'ailleurs. Ceux qui ont raison, justice comme ça, il y a un peu de temps, ça a été. Nous sommes en train de dire que l'allégation de Bibi est sécurité. Quand il a été mon frère, Bengangaï, Tokutana, Caméro qui t'a dit d'ailleurs pas c'est comme ça dans Koukouté. Caméro Kokita, on peut démontrer avec le système réellement que voilà, on a raison d'ailleurs. Ça veut dire pour ni contre la caméra, même la bureau d'ailleurs, tout ça dans l'émission, tout le monde est moni. Oh, c'est des gens qui ont la défense d'Abino. Il y a un qui qui toque. L'équipe de la télévision. Maintenant, on a besoin qu'il y ait un bandeko. On va se retrouver. On a besoin. Bon, on va dire, ben, comment continuer commission à Mama, on va retrouver compromis. Il faut qu'on s'intéresse à la réalité. Moi, Mboka. Ok, merci. Qu'est-ce que vous avez dit? Moutou les aliboués. na koma na suka nde obanda mituna parce que ngai naza lokola bao bayaki te bakomi ko échapper na mituna. Je voudrais vous éclaircir jusqu'à la fin et commencer à me poser des questions, ça serait mieux. Alors après Mukanda oyo omoni Mukanda oyo nde komema batu que place est commis privé parce que jusque là le bourgmestre Nkama natawana atikala kopesa titre de propriété. Ayeko banda kopesa ba titre de propriété après que la division Tchangu émet cet avis favorable. Après que ça enquête de bango approfondi tout ça ba pesi ba ngonde batanga parce que ba arrêter ba nine belé ba article belé ba se référer nango awa yo moko utangi yango nde eye kopesa ke eza favorable batu bakoki ko abriter sans préjudice nde balobia sans préjudice. Ce qui est sans préjudice, c'est que Mukakatanu moko eza wana te. Et c'est alors nde batu ba sepeli babi OK.
le bourgmestre nous a aidés, le gouvernement provincial nous a aidés, le gouvernement central le Atawana nous a aidés. Awa pena moyen to ima lisusu ezate. Awa asalaki vraiment asalaki de bonne foi. Très bien. De bonne foi. Parce que avant de débattre. Mon frère, laissez-moi vous dire à la fin j'aurai un mot sur cette histoire. Donc asalaki un mot de bonne foi parce que à Sengamaki à partir ya ba continuer sur likolo ba bandai ko compatir na bato. Atali passe bande ko zola libanda. Ba libanda. Ba malade ba ko voir c'est-à-dire et le président de la République. Joseph Kabila à l'époque. Et le gouverneur André Kimbuta Yang et le bourgmestre Nkamaïn bazalaki dans la même voie. C'est comme ça qu'ils ont aidé ces gens. Et puis ebandaki kopesa mapena ba mbongo likolo, bien que mbongo ezalaki koya, on ne peut pas être ingrat. Mbongo ezalaki koya mais ezalaki vraiment insuffisant. Je crois que vous me comprenez. C'est ce que maintenant tango batu ba mone non bourgmestre sali bien comme ya biso tout ça. Allez. Donc bourgmestre pe na ba service. Vous pouvez acheter maintenant pour se conformer ndenge mobeko elobi. Bosomba ba attestation ba titre de propriété. Comme ça, beaucoup qui kokenditi et pas un conservateur. Mais tout comme on a conservateur ndeni, il fallait commencer par le titre de propriété de la commune. Nde batu baye kokende oyake autant à l'équina quartier parce que quartier na biso zawana. Et on prenait au niveau ya quartier. C'est pas quartier abandé ko livrer en gros sans problème. Batu bazui nata ya Augustin Kamati, Maman Brigitte Mwaluki aye. Tant Augustin Kamalonga comme Maman Brigitte pe aye, Maman Brigitte a emboîté les pas, abandi kopé sapé bao yaye. Bah l'institution va continuer. C'est la continuité. Voilà. Tant que Maman Brigitte pe a longwe. Amona ki anga sambi taki mutute, atake mutute, emboîté ma papa parce que pour nécessaire ataki ezalaki important. Asambi sakite, atakinagi mutute, azalaki pe kunate. Après si peut bâtir traîner parce qu'elle connaît les dossiers. Tango mwana mboka mboaye. Mbo également avant qu'il ne soit embourbé dans ces histoires. Après si peut bâtir. Ah, c'est quoi sangaye? Oui. C'est quoi sangaye? Mon frère, moi je m'étonne. La limite que mon conjoint peut dire que la petite c'est qu'on va d'ailleurs moi sous un billet comme tu veux le sikawana. Le konangai c'est là. C'est langa munke parce que ils ont ça à passer. Avant j'ai encore embourbé. Na monaki otuni ndeko moko azala kiao. Azo bana naye natikala comment na te signature ya bourgmestre. Voilà. Je voudrais que tu lises celle. Parce que nous avons tous les documents ya trois bourgmestres. Y'a plutôt que pas fait. Moi engagé na biso bras de fer aujourd'hui. Parce que bamususu bapezi namoni na lakisio ya bankama soki olingo bana kotanga lisusu. Natangi déjà. On a déjà besoin de la fille réellement que moi na mboka mboka ko payer peu après ça qui likanda. Tanga wana. Attestation de titre de propriété et d'enregistrement. J'ai sous-signé Mbo Zolameso Franck. La bande là. Ville de Kinshasa, commune de Sélé, service de population, attestation de titre de propriété et d'enregistrement de parcelle numéro 59 à 76 Popper Barre 2023. J'ai sous-signé Mbon Zolameso Franck, bourgmestre de la commune de Sélé, attesté par la présente que madame papa Kinshasa de nationalité congolaise de profession ménagère. Résidence sur l'avenue Résidence numéro papa dans le quartier originaire apprécié et propriétaire de la parcelle mesurant sur avenue Tondele numéro 20 dans le quartier Moutele commune de Sélé. Tout ce qu'on veut voilà. Donc à la Mozali, signature mon amour de la main sauf fait en Sélé le 12 mai 2023. Le 12 mai 2023. Donc aux amis, attestation de titre de propriété et d'enregistrement. Vous avez des fois, vous allez voir un mot franc, Zolamé, sur la toile, vous avez un mot, vous avez un mot, parce que jamais c'est là qu'on peut défendre, mais quand on a main, on sent que vous allez le couta, c'est un défaut, il s'agit de faux, l'État qui a un défaut. Pourquoi c'est mon boloko? Parce que vous jamais qu'on sera l'autorité à Mboka. Pourquoi ça, la signature à ma belle comme un Mboka, Mboka, sur la maison, on l'a noté. Mais ça, vous allez à solo.
c'est bandeko boyaki awa tout ça la kaba ba 200 de que tous la vérité pour peut permettre l'état de justice et ba ko ça misa ndenge sengeli continue ndeko na ngai moi ce na c'est clair ya ni kaloso ce que aussi numéro nango awa o betika na Google yo mongo na hôtel de ville si tu hôtel au kuta yango. OK. Donc pour vous dire quoi, ndeko mbo apesi yango, il appelle quoi dans la parcelle. C'est une parcelle. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de litige. Je vous ai dit que moi Namboka c'est toujours chez nous. C'est toujours chez nous. Allons-y. Moi Namboka Mbo Soki Azalaki réellement un bourgmestre sage. Avant que ces histoires n'arrivent, parce qu'Ayebi Kebatouana ou Yaplasaki Bango, c'est l'État congolais. Il devrait d'abord nous appeler dans une commission, officiellement. Parce qu'un bourgmestre ne peut pas appeler des gens à la bouche comme ça. Au sali ba invitation, baye, bande kobozande ni wana. Ceux qui ont l'information, mais il devrait en avoir. Bah expliquer aussi, voilà là où nous en sommes. Parce que dans mon interview au Tchaki wana Zoloba, ce n'est pas, ça me fait mal au cœur. Ce n'est pas le petit peuple, mais c'est à nous les autorités. Non, j'ai suivi à la télé. Moi, j'ai suivi à la télé. Yo mutu otindelingate, mais j'ai suivi à la télé. Pas c'est les gars qui n'a télé. Je me dis, mais ça c'est un malheur pour la commune, ou bien et ça malédiction Yamboka. Mon frère. Je ne sais pas, ce qui vous comme ça c'est un malheur pour la commune ou bien une malédiction pour le pays. C'est de trop. Comment expliquer que yo dit que petit peuple bazar un problème T? Ce sont tes prédécesseurs selon lui. Moi je parle selon lui, selon ce que j'ai vu. Ce sont tes prédécesseurs qui ont commis des bavures. Mais aux autres la masse bayaka na ba problème ba komiwana au lieu ya kobuka bango, qu'est-ce qu'il aurait fallu d'abord agir? Il fallait d'abord réparer, c'est mal. Ici nous ne sommes pas moi je suis responsable, je l'ai dit en responsable. Même devant Mbo nakoye bisa yatikala komona ilungi nanga boite. Mais moi je me suis déplacé plus de 4 fois au niveau de la commune. Atuna ba Patrick, c'est tout le monde qui me connaît à la commune. Babane Kolingate. Et comment on était parti même saisir la justice? Si on avait rencontré Mbo et on avait causé avec lui, peut-être on devrait étouffer ses problèmes. Mais le fait de refuser de nous accueillir, n'est comme même un problème. Nous sommes dans nos droits. Mon frère, je vous l'ai dit que Mbo a occasionné Bisoto Kota plus loin. Je ne sais pas si vous me comprenez. A occasionné Bisoto Kota plus loin. Et nous irons encore plus loin. Nous ne pouvons pas laisser bafouer notre droit au profit d'un individu. C'est pratiquement impossible. On les jure devant lui. Mais devant Mbo, nous disons devant Mbo, celui qui a des problèmes avec nous, c'est Mbo. Moi je crois peut-être l'individu comme ça, peut-être les amis étrangers, Bango, c'est le port aux deux années, les amis. Non, vous avez trouvé Bango. Ah bon. Tu vois le problème c'est quoi? Mon frère. Non, c'est quand même parce que Balibanais oyo bazana bisika na bango. Tu vois? Bango tovani na bango tamulai esika wana. Batikala jamais pour agresser biso. Vous comprenez? Autant Augustin Kama, Baya et pas Kama, c'est Kama qui vient me dire par après qu'ils ont défilé plus de 3 fois. Baya kosenga nanu bisika wana Kama esi bango na. J'aurais des problèmes parce que c'est le gouvernement. Hiérarchie mobimba bayebi ke batwana bazawana. Très bien. Donc quand qui m'a pas problème tout. Qui m'a pas problème. Après hiérarchie mobimba bayebi ke batwana bazawana. Tango bakolongwa wana. Maintenant moi je vais m'expliquer comment. Après qu'on servir population, ne siko ya kai ba ko senge sika wana. Kama tali tete. Oui, ba ko yaki ke bazwa yango ba annexer lisusu pa na bango. Très bien.
Donc, Kama devrait jouer même les jeux à négociateur. Il y a principe Maoboy. On moni bandeko muto azabu. Kama peut-être natawana ifko alingaka pesa mbongo na batu pe bakei mais kama éviter que tango ekoya kokoma muko mususu bako crier. Ekoya kokoma ke kama ateki alongoli abattre bomoto na ye. Siko faut abattre la bomoto na yabi. C'est la hiérarchie qui a établi ces gens là-bas. Ce sont eux qui ont des décisions sur eux. Mais le problème de l'État, décision est mon côté. Il faut banaliser Belé, Kota, Bima et ça, parce que c'est l'État qui les a établis là. Lorsque l'État aura besoin peut-être, il y a la précarité, l'État a comme un besoin, il a averti les gens. Je vous dis, le président de la République était venu convertir bateau en 2019. Hein? Après la prise il y a pouvoir en 2018, en 2019 il a quitté on a averti biso mais aye ko longola bateau na 2023. Alors regarde la sagesse des chefs de l'État. Tango maye et bengani d'abord bateau. Voilà. C'est comme ça qu'il a profité. Basi bakei, pas mutumoko pe akoma ikunate, nde aye ko tinda service ba encadrer yango, batu bazonga lisusu te po ekoya ko créer problème. Abo ka komona te batu balela lisusu te. Alors ils ont démoli babisika nyonso wana pendant l'inondation. Otomona, batu bazela ka bazokuta sika nangeza ki wana ekomi vide. Voyez, mais ils sentaient toujours que bisika ya l'État a commis nango besoin. Regarde 4 ans. 4 ans na ba document qu'est dire oya mutaza na titre de propriété siko mbo apesi bata tindi bango pas conservateur. OK, mutake pas conservateur agi ba titre ya cadastre po ba se mutu ya bike ba misolo kufa ki ba dépasser salami de sika ona ba titre j'ai dit ba titre ya pamba pozo ango c'est presque $1000. Donc beaucoup de gens se conformer, surtout habilité de mais il y a comme sur certificat d'enregistrement. Local là certificat où ils ont pose un certificat d'enregistrement. Tu sais combien? C'est au-delà de $3000. Et pour que les conservateurs appellent ça un certificat boy. Tu sais combien d'études de ça, Mac? Il faut étude, kita, batala, faisabilité, tout ça, est-ce que document on charge d'abattoir tout le la terrain. Au kotala, c'est pourquoi il faut un procès verbal, après baboé, après tipo ya kwa aboutir na eloko ya que conservateur a livré officiellement. Est-ce que vous pensez que tout ce monde qui venait là était des imbéciles? Est-ce que ça n'a pas participé à bande kolangai? Kota makambo yozo le kana nakati ya kikole les gosses ne bande kwazo lela na nito ka bando na ngamba rejia botal sunde bande ko balela ki parce que biso ka take biso balende o to sa journaliste na ngamba facilité to kitaki tira terrain to zo ki ba élément bilo bomo na ba buki bandaku pele ba mama bazo lela en rapport ça makambo o bazo lela comme ya beaucoup mettre mbo fox de la meso ke yende abuki bango mestre ki boyo kana avant to ko pese ko avertir bango même avant pour devoir se préparer. Ce matin, c'est à l'État qui faut boucler bango, mais ça n'est pas tout un élément. C'est parti la régie. On a bouclé un élément. Nekolanga Congo, moto akosayote, soki, auquel la commune en le mingi mingi, na Kinkole, na quartier Lagos, au Kosa la Costa Yomoko, et Belé Bandeko Kuna, bah comme Kola la Libanda Po, soi-disant l'État congolais a sacrifié Bango Po. Na kopesa bapangu na bango et pas ba expatrié la Congo future bakambu ya boye et sali pasi pe mawapo congolais a komi kozanga esika kovanda na mboka na ye moko biso mbonda ekolo tango tokitaki kamera biso kuna to sali constat babuka bandako na bango o batongaka po basoka esika wana légalement mais nini esali lelo ok bandeko oyo bakoma bafazer basaka bisika kolala na mboka na bango moko mingi na quartier Lagos qui colle na commune à Sele bino moko boka ndenge nini babetisa kimbonda liboso ya kamera la biso na bisika ndako ngwana siko na minute ya buki biso mbongo ezate na osala ni kwa buki ndako abuki lupanga so mseli biso nyimba mbongo to ko somba bisika mbibe to kenda ko luka ko futela ezate buka wa ndako to lala akali banda bisika ko kende ezalaki
ngana mukumba kama bala déplace bala voyager atikanga na ndako na se retrouver libanda esika okendeza te dans l'état de la biso solution ba mbongo ya bandako ya bisika na biso ba pango na biso bazongisa. Plus de 50 foyers, plus de 300 personnes baza libanda. Ba mususu ba kufe libanda, ba mususu ba komi na ba problème psychologique, ba mususu ba komi na ba problème mental. Mais na minute oyo toko bate belé ba komi ba phaseur. Yango tozo senga na mokonzi ya mboka. Na ministre ya justice tomona asali malamu une commission esalami mpona makambo etali ba makambo ya oyo tosepeli makasi. Je crois vous avez tous nos documents bomonaki yango. Souci ya population eza bazonga na bisika na bango, l'état rétablir bango na ba droit na bango. Na minute oyo kutu mbula ndenge eza boye nano yete soki mbula ye nakokola na mwana nazomona ta ndenge nakosala te. Et pour tout le monde que étranger azoya doki biso toyebi te mboka oyo eza ya Congo Fitir to eza ya biso na leleli mama Denise mama pardon sunga biso awa toza na Lagos na commune entière soko tiki biso awa milimo bana ebele kokufa awa ekomi mabele bateka étranger kolombo ka souffrir to kosuka wapi mboka ekomi ya Congo Fitir lokwa biso toza ni eloko tokomi bazoba Congo Fitir akomi yangi tena posa mabele na biso bazongisa biso mabele na biso na affaire urbanistique yango oyo ezopesa biso droit tovanda désaffectation ya place oyo. Troisièmement mpona kolakisa ke bourgmestre azosala motema mabe il faut aconstituer commission oyo bakosala contrôle na biloko bazodétruire tozali tala signature na ye moko oyo ye asignaki mpona kolakisa ke toza bapropriétaire tozali baétranger te place oyo biloko ya boye ekosala soni mpo congolais moko te akoki kokende kobima garan ya kobotola baexpatrie bisika na bango na bamboka na bango esengeli congolais avivre na kimia na mboka na ye. Bourgmestre ya commune ya Nsele mwana mboka mbo Foxola meso toyebi yo te na makambo oyo sala tu okutana na bandeko oyo de manière ke bango basonga na bato na bango po na ko rétablir autorité de l'état yango pe biso tokola na yango liso likolo ya liso yango pe tobetisi kaka mbonda. Voilà, botiko na ndenge nini bandeko ya Lagos kudo na kati ya kikolo de baleli ba mama wana ozomona bandeko bibali bazolela en rapport ndenge nini que soi-disant bourgmestre de mutu asali bango bakoma lelo oyo na ba condition bazaleli sali pas tellement mais na makina kama mote mais solo kama bandeko bazali bali ya plateau mais eko bakoma comme bulu même kati ya plateau kadi tozotoka na keba ko on peut pas to police groupe ba climatiseur c'est ça la même mali eko bakoma mulunge ba toni ebele nazoka ta mama moko akota apa pesa mwana mboka pichu na mama pichu pesa mama miko mama boli patri mama lamu kini ezali mama mokolo bola limite okuti kotambola po oyo makambo lokuta po makambo oyo omoni bourgmestre bino aza monde pa na yo aza mwana na yo ozolela kombo na ye mais limite ke mama mokolo bokoki koya pourquoi que tu vas peut-être kanyaka quelque part ou ya pour le cas obulisa bourgmestre azali mwana na yo za malamu te ozolela koba bourgmestre pourquoi lopango na ngai mwana na ngai okaki pasi ndenge na otelingana asombelinga esika wana na vandi na ngai kaka boye na ndenge na ye komona bazobuka ndenge nini tozali kwa tobondela boye eloko te azwi abuki mais kotala biso ndenge azoba biso toza na nzela te po lopango oyo Congo Fitir asombi yango na miso na biso ti Congo Fitir azotya mire ne wana biso toza deja wana na ndenge ekobuka biso wana apesi faveur na Congo Fitir bazwa bisika batya so baotya nini wana toyebi te donc pasi makasi mama nabela tunya soki oyebi peza mibeko leta malamu nabeko tunya bisala pourquoi maloba osisi na suka maloba na yo nde moto efrape na makasi oyebi ke abuki bino apesi faveur na Congo Fitir azwa esika wana
Congo Fiti à ce place wana ba jeune na na batune bazotonga na chaque jour batune so ba mo Congo Fiti azotonga sika bisika de zalaki azotonga cheche ba bloc mo ma bende moko ba 2 mètres na terre 2 mètres mati sur le colo maman retour dans ce balasuka bisika oyo bino zalaki est-ce que Congo Fiti akomi kotonga bisika wana asa banda ki de kotonga banda kala abwaki mabele ya rouge abandi kotonga atete ba so ba benga ngoni so ba pile wala donc na se ya mabele côté au moins 2 mètres likolo pe bati donc ata boye boningisa ngo bobuka bokokate to kanisa kita koko benga biso ya to solo la to zo so la place na biso to monique ekomi na niveau na biso te yango to zo luka bandeko ba kosunga biso ba hotel biso likambo yo ya pasi place na ovanda tina ya kokomba retard boye olingati epesi na pasi makasi komona mama mokolo boye nalandaki bapropos ya bourgmestre ezalaki balabala tondele balabala ya l'état ezali baba moko ke l'état ifo asala en rapport ya koluka kodésengorger boulevard ya lumumba bandeko bayaki alembaki bango natunaki bango estce bandeko oyo bozoloba batongi na balabala ya l'état to batongi na esika oyo l'état apesaki bango ezalakati ya balabala te oyo te bazalakati ya balabala question otunaki be pourquoi soki ezali balabala alors comment Fiti akomi kozala balabala oyo susu neni oyo bolobi ezali balabala sekeli l'état asibongisa po desagroger avenir lumumba mais abengeli population na ye sikoyo comment Fiti akomi kozala esika yango pourquoi soki kaposa malonga te je crois que c'est ezali donga lokuta mais maman lobi lelo oyo ke maman mokolo boye ndeko kosabi ke yani kozala maman malamu bozomona mama ye wana ke maman azoloba bien ke bisika oyo bazalaki lelo oyo Congo Fiti atie baborne Congo Fiti akomi ade kotonga bisika wana donc baza sacrifié mpo Congo Fiti azwa bisika wana na bénéfice ya kosala misala na ye asala so bazododo asala so batache ezobebeza bili profeta Kinshasa bazododo ezobebisa bana na biso bazomela bazolangwaka mpo asala bakuluna asala ya biso babiloko ezaka ntina mwana mboka Pichou sima micro. Merci pour la parole. En tout cas, c'est la question. On a télévision. Télévision. La maki bande ko baki awa pour la kolobaki. Ba propos o bolobaki bolobaki de fois ba médiation de kalaki awa. Ezali ya ngote. Avenir nous akate avenir. C'est que peut-être nous vendre sika wana. A titre parce que nous vendre la moment moko longwa. Ça y est dit que la naki la propos mo mboka bofa nzola beso abi ba c'est ce que ça fait que ba kala. Mais problème ezali te kotana na ndepo nini ezali kola ba pesi mutu esika mutu azesika ngo accéder bien tiki mutu susu ezali kaka continuité est-ce que c'est posé battre que l'état a le droit donc ezesika na eso kapesa bino ko sabisa que otembe la mokozi ya moko bino mate saki tokote pour le temps ezali maloba surtout wana maloba nzo ngo koloba. En tout cas merci pour la parole ezokamwisa biso nde toyekaki bandika na biso bayaki balobi biloba en même temps ba contradiction na maloba na bango des fois ils ont prise à l'état des fois ils ont prise à Congo Fiti. Confusion. Comment privé comme Congo Fiti en emprise? Ils ont pris à Congo Fiti, ou ils ont mabélé na biso. En tout cas, ceux qui comprendre roko et à partir de Congo Fiti à Boulaki à Tobola porte na ndesika makambe bandaki. Franck Mbo devait jouer le rôle d'un intermédiaire de catalyseur en disant que non mes chers frères, boya to solo là, ils ont boyé Congo Fiti à l'oli place nabino. Dans un intermédiaire. Il comme nous sommes à Kinshasa, d'habitude, il pouvait faire ça. Que boya to sola, à l'ouli, et zaboye, beaucoup zaboye, abonne non, tout à coup, comme ma mère vient de dire que non, tout à coup, ils ont mangé comme petit na bagarre de ba détaché, ba komi wana ba komo kobuka. Mais pas non, c'est moi qui voilà to rien. Pour la dire qu'il y a beaucoup mettre barquer tu alors le député nous pour là qui passe je crois bozo comprendre ngai na balinga ya passe so na bipe français pe na ko sa bere je risque na lo ba venir na ba venir na je peux me risquer na lo ba autorité obi une autorité vous voyez ndango no banga ba français linga pele bien ngopete OK pour ne pas tomber dans des erreurs oui tozo senga mokonzi alanda makamana biso chef de l'état oui
parce que Robert alobi tozokende même au-delà nzambe okosunga tokokoma au-delà nabikeza baprise ozobomba baprise donc tokomi na bapriere chaque jour mpona ndeko na biso franc makilaki congolais ezoganga na kati ya nzoto na ye ezoganga te si ifi congolais à 100%. Mais j'ai déjà la bien ça monter là mon frère qui a rendu ma tête à ça m'a impliqué là bas c'est peut-être maman connaît la tête maman ça passe maladie ça m'a mis sauter donc on a ndingi nini il y a des qui sont maman qui sont maman micro malamu qui sont mon pied maman qui sont mon pied maman dans le tala caméra wana chef de l'état azali la kati maman Denise yaki au première dame azali la kati maman Julie Sumi moi premier ministre azali la kati ministre de la justice a le haut conseil mutabako biko taba bien on la pongité à cette même commission de dossier azana kati ministre paix Jacques Chabali il y a intérêt dans la société de sécurité azana kati gouverneur du conseil qui t'a Daniel Bumba azana kati mboko de la meso gouverneur la bourgmestre Rabino peu député professeur Rabino bo pota ki wala azana kati ta caméra wala to ko ba bo mama message yo ko zala nini pour solution mon na problème audio comme nous la libérer comme nous faisait à maman mon koloboy maman yanga maman Denise maman Denise bota la biso likambo oyo papa nanga Ifati bota la biso likambo oyo ministre de justice na yoki baninga bakepa na ba yoki biyano biso pe tozwa biyano place wana eza na responsabilité ya Congo Futur te biso tosombi ma place wana avant Congo Futur ya Congo Futur ya kosomba place wana azocha mira clôture na ye tozotala abuka kutundaka mama Rose ba yokaza petiti lelo donc lelo Congo Futur ko ba ke place wana ezaki ya ye donc passe na motema tozotelenga na bana leki na ya mobali na mwasi na ye mwasi azobota libanda papa waza face na biso wana esika machine ya mabaya ezali ye mutapesi mama wana place avana na bebe wana sika pasi eza makasi bakonza mboka na sepeli makasi so bakonzi bokokita botala place yango azoloba balabala ya leta makasi ya bandubola bokita botala place yango eza balabala te balabala ezalaki nango mapango na biso mpe ezalaki nango tovandaki mpe bien eloko moko te kaka briske kaka boyeyo basengi bino nzela bopesa porte ekotaka na Congo Futur bolingi kopesa te bino nyonso bozokende tokenda kolela epai ya bourgmestre na biro na ye tokenda bamama ebele tokenda wana ayamba biso te apesa biso ya malamu te si aye kozonga pour la deuxième fois araze nyonso tu ayoki biso te bino bakonzi ya leta boyoka biso mawa bopesa biso place tovanda na bana pasi eleki zala na pasi ya nzala me pasi ya azongisa biso na place ya biso zala na pasi ya nzala me place ya kolala ezalaka po tiaka motu na kimia eloko nasengi kaka bakonzi ya mboka papa Fati na baresponsabilité nyonso tokonfie pa ya ministre ya justice bokita sur le terrain botalela biso likambo oyo toleli vraiment naleli baninga baza libanda place ya kokota moye tokota biso tosoya te toleli botalela biso likambo tozozela biyano epa na bino tamora bokupona tamoro esalinga pasi ata tolulaka mbongo tolulaka kosala kana na mwa humanisme ezalaka aire moko tosa bato te mindelo tokomona bamindelo oyo bazovandaka ebele batolaka kongo mindelo bayaka de mpona kodétruire congo mindelo bayaki kodétruire congo bandeko nanga nayambaki oyo bayaki abibale bayaki mpona bakopesa réponse en rapport na dossier oyo nasepeli ezaluli bandeko mo azalaki abaki tatolobake baetandi ya kongo ezali ebele otale mingi batikala bapaya nasepeli na langage wana donc c'est comme si peu mabele bandeko abele kosala ezalaki babele ya bapaya malamu kusu tokondane bandeko oyo tobuka mo tobike bisika oyo bosala ndako na bino oyo kongo fiti kolo mabele kongo fiti tosombaka mabele oyo azokaki mabele lelo tokendaka mabele na ye bango se basamba kote kongo fiti ye ezalanga esengo makasi mais que totika bandeko oyo basamba contre l'état moyini ta esika Félix Tshisekedi azobeba esika Félix Tshisekedi azokweya esika babi Félix Tshisekedi otelema oyebake ezalaki même peut-être 10 bons conseillers ezali de ngana oyo tozosunga ye te
de Félix Tshisekedi ya Félix Yemoko. Aza mutu. Aza jamais la bâton magique. Pas mettre à me comment changer. Il n'est pas un magicien. Assez le ngai. Congolais ni surtout aza devant qu'on a un agent de sécurité à Mboka naé. Aza devant qu'on a un agent d'immigration à Mboka naé. Congolais ni surtout qu'on a li. Au moins ma belle, au moins mon boulot à côté. Quel est le ça va pas en air. Tu n'es pas la police. Au moins mon suspect. On a devoir ou Congolais. Bisous de Soudan Félix Tshisekedi pour amener un vrai et même président qui a Bokili Mobimba. Comme ça, tu as ça là. Mais si le autre mot détruit, moi, je vais faire Tshisekedi. Tu as détruit la ligne. La valeur va faire autre ça là. Tu as le bâtiment de Bazali. Si tu es contre la Congo fictive ou tu es contre l'État. Pour des trucs, justice de Koyeba. Si tu es contre la Congo fictive, il fallait aller à côté plaindre pour autorité. Il y a c'est non bande comme côté de la Congo fictive bimba bande voilà c'est du carabité et ça Congo fictive tu vois on le Congo ko balancer bon à la Congo fictive mais si comme ça que Congo fictive c'est à l'État mais Congo fictive a récupéré en gros nani zolanda nani mbwa simbo tonini papa Pichou il a compris là pour papa Robert fait dans zone du cas ba document belé dans une souci les années souci na biso droit na biso ezonga na maboko na biso et tozobela mingi pona ministre de la justice. Donc on va encore ça yo na eboze belé bo pour la mutu moko. Pour la mutu moko bien c'est matata jamais bon bozela oui. Tozobela mingi na ministre de la justice. Tozomona na ba télévision de ça msala azosa ba consultation populaire. Et je me dis bon voilà quelqu'un d'état et même d'état. De ça msala. En tout cas ngana ozobanga penza te na kondimake bourgmestre akoluka biso aza mutu aza na makila ba congolais très bien akoluka biso pour alors soit azongisa biso place na biso atongela biso parce que comme pour avoir beta Congo fiti eza na tina dit comme député la ville na ebe ki ozala mutu mais naza clair na vote inquiété hein parce que na mona déjà la menace na yi matakana motebe alors et tozosenga na gouvernement congolais tofungola miso non seulement pour na tondele be de gosses il risque eza kinkolo mobimbo besele tout autour ya fleuve ezaka ba étranger bazosomba baotolobe na bango wana difficile à contrôler ministre de la justice faut tellement pour eloko wana qu'est-ce qui se passe attendre ozobundisa biso tonga wana pasa yebiki des fois tolaka wana ba 0.23 toyeba inine le karawana butu et basala cop basala tout ba récupérer place wana pour pas tranquille place wana et bon tosenga ka droit na biso to rebelité. Sinon je vais cracher au lobby boyer, à lobby na soye libe na nini. Ça passe. Très bien, la lobby avec papa Robert Mikubaloba. Les camons présents la série constant au minga, batu mazo belango. To ko ba constater beaucoup plus ba étranger, bazo zo ba concession moko minene mini la ka style long parce qu'il y a balé, il y a ma frontière zinga. Alors ils ont comme ko to senga beaucoup plus de sécurité mboka na biso. Malgré biso peuple peut luka peut ba kato zali nini, mais en tout cas sécurité mboka ba fokola miso makati. Koko koyeba ba chinois ba libanais ba kotaka mimi ka peuple ba frontière ni ngoma ba luka kakuna. Kotoka ba ko semini ba biloko ni ba teme kati. Musu ba tsala ba côté so ba lutende be kuna ngoma ba ndaka minene ba chinois ba 50 na yoki no information bien te mais la petite déjà moi sur solo ngwala. En tout cas c'est sécurité mboka biso kota sou beaucoup plus kati. En tout cas décréter la session ils ont permis de tekele omboka et que je pense que c'est congolais ali avant la kitoko ali ya kitoko américain na mboka na ye tu as besoin de congolais à souffrir moi na mboka papa Robert pesi ba classement ibelé à rapport au dossier on a que noir sur blanc ba dossier o eleki awa ba document ndenge na ndenge mais ko tala siko bandeko ona yambaki awa bayaki moko zaki ya IDPS Tshisekedi moko zaki communicateur journaliste aussi mais bango plus bazaki beaucoup plus basé pour na koluka intérêt to koluka ko protéger moi mboka bofa que la meso ko éclaircir ces dossiers naé l'autre moi mboka akata bandubola azona ba dossier to c'est bango très bien mais là aussi parfois peut-être pour la mboka bofa que la meso à reconnaître que il faut interpeller le mouvement solo là malgré la vous appelez la démarche belé est-ce que vous êtes disposé à cause ça là attends mon pour donc qui m'a et mon permettre que ceux qui besoin d'avoir droit ou pas balle parce que c'est des un peu permettre quand même mettre les apaiser. Ouais, merci Ndekolanga, merci beaucoup. Je voudrais non, je vais revenir sur la question. Mais je ne continue de
de donner des éclaircissements pour na problème au bande ko belé surtout au yazaki na ngambo. Abande ko lobia bazala balaba chef fin des investigations selon les termes na kangaki. Na éviter comment il fait des investigations a commis liboso ya mutu moko a pêché ba ordre kendo lo ba boy il vient il dit j'ai fait des investigations. Investigation ba sala ka ondeni. L'avenue Tondele. J'ai vu dans les images oyo la sakawana boumestre azoloba ebandi na makanza sorti nango na makanza et kotiti ba côté na biso. Même si vous voulez redresser l'avenue, il faut pas jouer la ndenge outi na bourgeois yango nde ekokota tikuna. Mais kuna est à 7 mètres ou 8 mètres, si je ne me trompe pas. 7 à 8 mètres. Côté Nabiso, le bourgmestre Nkama Saraki n'a pas étude de faisabilité, belé au monio. Ti n'a pas tu as division. Comme côté au Bapor, ils allaient Fobotika au moins 11 mètres. Je ne sais pas si c'est un peu élargi. Beaucoup plus élargi. Côté Nabiso, Balaba les a 11 mètres. Naïbande les a 7 ou 8 mètres. Vous comprenez? Non, je dis 7 ou 8 mètres pour ne pas exagérer. Mais c'est 6 pas 6 mètres, mais 7 mètres. Mais Bissotoza, Balabala Kufungwama 11 mètres. Kotoyo, Eza 7 ou 6 mètres. Mais Kuna Bazo bouger Bangote. Est-ce que vous comprenez? Ils se font agir à Congo Futur, il y a qu'à bouger qu'à limite na biso, il y a Congo Futur. Il faut bouger Attends, ils se font agir à Congo Futur pour ne pas bouger qu'à mire à Congo Futur. Pendant que nous étions avant Congo Futur, 8 ans, je dis bien 8 ans avant Congo Futur à Yakosombi Sikawana. Si on était un agivel familier, Kotoyo, tango bourgmestre aye kozo avir banistik ende aye ko avancer na batu ti kuta Congo Futur 8 ans. Comment aujourd'hui ces autorités n'ont pas honte ya ko komati na ba document ya l'état que une emprise de Congo Futur? C'est une insulte pour la République. Une insulte pour la République. Donc nazomona l'état et comme l'état ne peut pas se contredire. To côté les melaba droit ya antivaleur. Donc problème ya mwana mboka ndo ce qui a bengi bino le bana boss la tout ka compromis. Est-ce que vous êtes prêts ce qui a bengi biso nous na répondre à la question ana je crois uzanga ka kotuna ngango te. Na yepaka bio que au moins nous sommes un peuple cultivé. Non, nous sommes cultivés. To yebi que eloko toboyaka ils ont marché sur nos droits. Wana, tu vas nous rencontrer sur le chemin. Mais si tu te rends compte que ce sont mes frères, na reconnaître ou na monique boyato discuter nan to soit compromis sur les faits. La discussion n'est pas interdite. Voyez ce que nous démontrons ici. C'est ce que nous avons. Un travail abattu par les institutions de la République. Mais toi, tu es qui? Conclure. Ceux qui ont lobby qui est au solo là, tout au solo. Mais ceux qui ont yokani, batu bazongi na badroit na bango. On arrête la guerre. Et si dit, tu vas dire sous ndenge to bandak. Et ça mais si tu te fais toujours orgueiller na esika obiso to yebi que tu as badroit, là on ne te laissera pas tranquille. Je crois ceux qui en tant que journaliste, en tant que population éprouvée, biso soki mbo abengi biso que tout solo là. Difficile à m'abêter tout solo. Mais essentiel to chiter na compromis. Soki to chiter te, alors tout se même à Rome. Voilà. Ah. Vous avez vraiment que bandi va décider hein. Ça doit na bango. Mutu mota ko linga perdre 100 francs na 200 francs que les kaka boye. Mais si quoi il y a que l'État peut ça officiellement, l'État peut se ministre de sécurité à vivre. Comment l'État va mourir après peuple d'ailleurs? Yo parle mon bossi, on n'allait pas, on peut pas moi alors, vous allez pas dire à côté aussi mimbeli. Pourtant ça c'est le bon c'est le cas sur le bon là. Papa n'y a pas bon pas moi là. Mais la Bible va le dire papa ni moi la recette à imbi c'est bon nyoka. Si le monde va là que l'État doit avoir l'État de Bénin pour ce cas là. Mais qu'est-ce qui a marqué l'État là?
verser balinga bandeko bien na bakotuna na espace pour que la prise de l'état après c'est précairement mais l'état a fait c'est encore après c'est 4 ans j'espère 4 ans le siko malé mais pour la nation bisala na ngai mais le sika on est fait que bandeko ba otaki pamla pasi bavanda kaka subitement boye a traiter tout ça bateau ndeko nanga pardon voilà la faire moi mboka écrit ma tête tout à pas je qui peut permettre de voir muki abaki si mvula moko kati bamvula oyo nzambe apesa ye bwana mwasi kitoko mozali komona wana mama bichette lweso nzambe abakiseli mvula moko kolia komela balobi tabade taba kwanga mongola pilipili akobweta champagne kosopa mabiso mpe monde ekola tuka tomeli mama bichette lweso happy birthday enjoy yo mama bichette lweso mvula moko bakisi eza mvula moko ya bonheur ya longévité prospérité nzambe abakiseli bwanya vraiment misala no pekele liboso tozaki na problème oyo ezokosele biso toujours na makambo etali kikole la gosse pasi ya bandeko naye bakaka esengo ya pasi ya sango esengo ya pape bandeko bazosouffrir na bamiso bazosepela mpo nango esengo banani toyebi te si yayimaka ezaka balibanais bazosepela to mpe bakonzi ya mboka oyo batrahiri bango nde bazosepela nango mama tokomi na suka omoi mpe courango mpe ya sinali mpe koma lelo pasi tozosalela bagroupe ma mwinda moi totia baclimatiseur ezali te donc il passe la vie maman ngako la tape décider arrêter l'état de muto qui Rolanda biso dans zela ya ba biso to sali message ne ko pesa pe ba ndeko na o lelo ba tali kuna la passe ba tikali ba to ko la toujours kombo ya mona mboka bugumesa ya mboka nzola meso message ne ko pesa para bango pe le bali ya bo mama o ko sa mona mboka ka bugumesa ni d'abord ye moko on a des députés provinciaux ala mo lobela bino na niveau ya assemblée provinciale ele on a observé kaka azong sabsina ba place na biso dans la place de sous banda que c'est bukani maman c'est ta solution sur otonda kundengeni akotongela biso parce que ayebi terrain wana banda ko ndenge zaki ya mutu na mutu za photo ya ndako na ye ndenge zalaka ngana boki kamia zelo na beti 700 briques kamia 30 tonnes zendo ba panza wana ayebi nde banda kuna biso zalaki autinda biso wapi to ke su kuna boka biso libanda place to sombeli mikanda na biso pe mikanda na ngeza signé par mandat na ye azong za sona place to mikanda na yeye tasira ngwa ntasinyaki dozi mikanda manda na yeye dozi mikanda na manda na yeye azizi mikanda ya ça va zi mikanda na manda ya mwana mboka mbo de ya peti yo bisika yebo se robuka su yango abukinga après quelques mois après maintenant l'état est devenu escroc alors azong za sona place na biso mikanda na ngeza signé par ye azong za sona place na biso so na bina ke na détail na dépense 100 000 francs wana donc il passe la montée en makasi tane na zaza tu fais que fona de matadi banda zompe na okoko supporter pas sur la le temps mo ratoni bolingo pe le temps mo ratoni mawa le peuple d'abord ndi azali o mo ka fait tirer des olinga atie maboko boyi oui boyi maman dans là le temps mo ratale la biso pas péché toi vous avez micro maman c'est la fin de la maman zero bi maman merci beaucoup to komi presque na suka to senga kaka ba droit na biso ezonga aza ndeko na biso ya Kinkole commune ya Sele Frank Mbo aza congolais aza na makila ba congolais soki négociation tozali azonga mutu aza na jeune il faut comprendre que la vie continue c'est pas seulement aujourd'hui alors tosengi mokonzi ya mboka Ataïr Kamboyo ministre de la justice ministre ya urbanisme donc l'autorité nyuso baza compétente pour na makama na biso batia poa tozana badra na biso mais ça c'est comme déjà même si dans le niveau du ministère ya urbanisme et habitat ba yebi ke ba retrouver la solution moko appropriée surtout que monde ko kota vraiment carte d'identité mala bango na passe d'un peu dans ma pose monde zo beka baleza limbonda ya esengote zali mbonda o ya pasi faut solution mona na mbonda o so solution mona litenga aladewa donc belle les va décider encore de nouveau tu éclaircis justice tu passes encore temps les deux parties partie à mon amboka pour que je la mets sur la beaucoup maître puis la bande de quoi tu peux te banger tout battant mon école est toujours au milieu du village tu juges mon tout pété tu condamnes mon tout mais tu présenter ma fait réel en rapport à dossier voilà mon tout a acquis la menace que ça disant à la non la côté de bango pété mais là tu n'es pas si
bakondition bamoni bandeko wana bakondition bo inhumain bamama bazobotala bana bazonala libana mpe bakomisi bakufeli ya bana na bomoto même na humanisme na kosalela yango te fela kama mawa so ezalaki na bisolo nakoki kolinga ta bango nazwi bango mpe yango mpana bandako yango ofele en attendant bajike bazolola mpe wana lelo to akufi wana bokumesaka tozwa problème leta kaka tosunga bango mwana mboka mbo fondela meso likambo oyo soki ekomi epele matoi na esalo pasi na motema mpona koluka ke ozwa sosia bandeko oyo benga bango bokutana bosolola bo engagé bapoa de faire te parce que eza lokola traite okende kema na wabo suka so otikali ozangi voyage merci Nayani Kaloso merci na écrit de Mate Tradisol Vanza merci na président Robert merci beaucoup nayebi ke en tout cas bolemba te ebela miso lekei bana na libanda te bobunda bozola badroit na bino mais na badroit moko légal ekopermettre ke même l'état a satisfait na bien la guerre bozosala wana très bien merci na mona mboka pichu toliba te la kingina ba tata lozola libanda comme le fadela kikata mais buto tata molai tongo fuka tena montaka mama na bozobozali banda bokisa bitema bandeko ebele bovandi kuna na société nzambe aza likolo ya bino apesa bino kimia amma bino ba raison so bozobe na tort ete ya bino so bozobe na raison bozobe raison na bino on se retrouve prochainement dans un numéro je vais rester branché sur le reste du programme ya Mbonda École magazine d'actualité je vous ai beaucoup plaisir bye